wana to baboyana to mwasi andimi akende na ye. Est-ce que zo senga analyse na biso po bango bazonga? Soki okufeli matanga, ozala kati ya matanga, okufeli tatana, yo mwana mwasi okufeli tatana ozolela tatana yo. Muninga no aye azolela tatana okoleka yo. Asa suspect akoza lem so zaki makango tata, akoza la mbanda mama na yo. Po akoza la mawa koleka yo te, po yonde mukolo tata, makamuni ya solo la kana tata na yo, oyo ye azolela mingo koleka yo. Alia abimi na ndako libala. Koto Sindi atikali na Kofi. Où est le problème? Population biso tina biso zani. C'est une vie privée. Et la vie privée est sacrée. Mais aller plus loin, insulter une femme. Ngai na leki na makambo ya kobota. Je marié ma femme, j'avais fait 8 ans sans enfant. Je ne peux pas admettre une femme qui ne refinga moninga mwasi ki azobotate. Ça ne peut pas passer. Moto azobotate. Est-ce que boyebi douleur ya moto azangi mwana? C'est que ça fait. Ce qui a solo moto azoluka mwana penza ya solo. Mais azangi, vous savez ce que ça fait? Obenga mwasi ya moto ekomba. To jeune fille kaka moningo zobenga ekomba. Vous trouvez quel plaisir? Vous trouvez quel plaisir? Donc Kofi, ce qui a dans la Sindi, moi c'est dans mon mobile, à côté de Sindi, pour biso to analyser, pour biso to sali ba mise au point. Mais on se trompe. Kofi aussi est très têtu. Kofi a tika kate. Kofi on va bundisi un peu depuis kala na moi makambo ebele. Aza la mode de vie na ye. Je n'ai pas vu Kofi reculer. Aza ba ndenge na ya sala makambo. Vous voulez faire des analyses? Ba Kofi, aza artiste biso ba congolais sengeli to protéger. Aza ye moko te baza ebele, mais la trempe ya Kofi, il faut peut-être protéger. Au côté de la vie privée. Dans un monde, on a des réseaux sociaux. Bato wa sala ba mise au point. Bakangi manike. Mais si on sali église, faut ça la cacher. Ba frère atetu, faut ba kangama. Muto bandi ko finga yo mikolonios. Bo fingi Sindi, soit bo fingi muto boko yo lingi. Bato bazo tala yo. Pe bozo kabola mafinga la. Ah fingi bakasi A fingi bingi peza lelo. A fingi mingi. Ah otalite na zo tindela yo. Bozo kabola mafinga bozo yo kabien. Mais les jours yo muto ba fingi a décidé ba kangisa yo ba bia. A mikitisi, il fallait pas kangisa été. Ce qui est en gros, mikitisa na mikitsinano. Yo kangama nano. Ce qui kangisa muteza ko mikitisa. Faut mena mikitisa. Na kango nano. Tant bozo finga kaba. Tu boiba ke mutu na mutaza na réaction na ye. Mutu musuzo fingi yako kenanda kwa nganga. Mutu musuzo fingi yako betiso na bato. Mutu musuzo bo fingi yako bomayo. Vous ne pouvez pas bozo réputation ya mutu yango ndeza vie ya mutu. Ce qui réputation ya mutu kufi mutatika li pamba za sune lo côté. Il faut quand même se mesurer. La prophète, même prophète à l'Ougaramouko, il y a des réseaux sociaux pour mettre ma solo ya bato. Bakangi manike. Bakangi manike. Soko fundi moto. Procédure ya kokangezo ta leso yote. Sindi a porté plainte, ça se limite là. Procédure ya kokanga et ba violer procédure ou pas, ce n'est pas le problème de Sindi. Ça c'est un problème de la justice. Si vous reprochez la procédure incarcérale, oyo bakay okanga par rapport à la justice, reprochez les magistrats, le parquet de la manière bakagaki. Mais ça n'engage pas le plaignant. Le plaignant ou la plaignante n'a rien à voir avec ça. Sindi Okangisi Manike, oui. Israël, tu es d'accord du fait qu'on l'a arrêté? Oui, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord. Ce qui Sindi a se sentir lésé du fait qu'elle a été insultée, humiliée. Vous voulez que Sindi a se faire justice? Non. À quelle justice ne voit pas? Moutatinyo na l'état lingio. Alingi yo po banda kofinga ye mukolo na mboka na biso pour terminer to bando za lofingi ngai mama na yo opeja lobi vanda kimia zela bakomana lobi mama na yo okufa zela musu infraction mama na suka batangeli yo to bando bangana na mboko to saka na poto funda na kate